Bonjour chers internautes, soyez les bienvenus dans notre émission Short News. Short News, votre émission qui passe religieusement dans notre site EHP Media. EHP Media, aujourd'hui nous avons choisi pour vous un groupe théâtral, à l'occurrence Yokason. Yokason, c'est le groupe du président Tcheko Matondo qui est à ma droite ici. Sans plus tarder, Naza déjà quoi introduire, invité. Bonjour président Tcheko. Bonjour, le grand journaliste Eki Bumba. Merci beaucoup. Nassit Nabiso, EHP News. Donc, bonjour, bonjour, mes téléspectateurs. Nous sommes Nabiso partout dans le monde, à travers le site où il y a ma casse à Mounene. Donc, le groupe Yokason, Naba Poulin, Nongonyoso. Merci, voilà. Donc, Bomoni Touti ko introduit le président Nabiso, président Tcheko. Président Tcheko azali fruit ya batunyo surtout bayebi na groupe évangéliste, mais tokoye ba penza mo na kati awawa soki président Tcheko masolo na ye ya théâtre e banda wapi bongo ti ekoma lelo yo. Président Tcheko. Moi motuna muke tomona yo na banzonzing, tomona yo na groupe évangéliste, mais yo penza réellement au banda théâtre na groupe nini, pe na aneni. Merci Eki Bumba. Pona motuna oyo ya solo na mwa bisika pe ebele na loba mingi me mbala ya liboso pona ba fan, ba téléspectateurs o la HP News et HP Media. EHP Media na loba yango ke Tcheko bon, azana parcours moulaï déjà de 1996, comme on dit, 96 à 2016, déjà 20 ans de carrière artistique, 20 ans, ils ont déjà ébélé. Maintenant, moi, mon coup, c'est dans le barak, Tcheko en 96, abandi dans le groupe Sans Souci, Nazaki pendant moi, na mouké makas, Papa Sans Souci, na passé test nanga kona, épreuve nanga, il y a 385 personnes. Oyo, papa, le défunt Papa Sans Souci, que son âme repose en paix, a fait un test nangai, y compris na maman Chako. Au bazota la paix à travers groupe Yokason, na pièce tétanos, c'est que bazota la biso, na Kishasa s'appelle le gola na Mikilian Poto. Donc, nde papa wana, na maman wana, nde ba créé Tcheko. Pe yende Sans Souci, mon papa alobi, na pesi yo kombo ya Tcheko. Tcheko, ils ont créé mon co, ils ont créé un groupe Sans Souci, de nous Tcheko Yamboma. Ils ont Tcheko Yamboma. Ils ont créé donc l'homme c'est bien, hein? Tcheko Yamboma. Donc ils ont créé mon bon ti. Et comment il peut combo nangai? Donc on a passé mbote na groupe Sans Souci à temps wana. Oh il y a les lotés, il y a temps wana, il y a ba Sir Sarah Moussaou. Ba défunte visa pas moi, il y a Ser Nanga Fololo. Fiotingoma. Il y a Fiotingoma, mobile maman Madongo na Suisse, wana siko bango ba longwe. Mais na Suède. Na Suède. Mais il y a Fiotingoma tant on a que contacter groupe quand on a lancé wana, tant on a contacté groupe Sans Souci, bazana spectacle na Saint-Raphaël. Muto na kutana na porte. Izalaka ya Fiotingoma. Il y a des histoires bien, vraiment, beaucoup mingi yango na Suède de Segoza, na maman. Et puis, c'est à Saramoussa, comme je disais, défunt Bossu Boswana, défunt Tatou Pajero, Oscar, vieux Mundangandanga. Mike, commandant Mundangandanga, va te rappeler Lelo, on va aider Pele qui n'a pas de Tcheko na Yokason, Bazala Kebele. Donc voilà que Tcheko, de 96 en 98. Parce qu'il a fallu faire l'examen d'État. Nous avons payé dans groupe Sans Souci. Papa le paiement parce que succès dans la classe et risque autant au cas de classe pour na succès. Donc na paiement 99 2000. Na 2000 na évolué dans groupe Bafana Théâtre. Oyo ya Fioti Ngoma fondé Tito et fondé Adi Muzuri basala ki Bafana Théâtre. Na ba spaghetti. Na ba spaghetti bon, pas spaghetti. Oui, Spaghetti avec Gokota actrice. Spaghetti avec Gokota actrice, mais Azaki déjà Azaki actrice. Et puis il y a Fiotingo m'appelle Lingela Kayowana. Voilà, c'est un spaghetti. Na peso mbote c'est en Belgique donc mbote mingi. Ngaipe
na groupe sans souci dans na 6 examen d'état na 99 nazonga be comment ba complication ma mingi ono ndenge nini parce que na joueur pe marami de Kokambala ya président Elombe. Ah mais président Tseko yo pele qui hein webi e komi petro eza nini yo moko bafana yo moko Simba yo moko eza nini yango nazola kisakena leki mingi deva ba kolutu na groupe Simba na kota kateme tant groupe Simba yeko bima na 98 babande ko sala pièce moko yaki makasi mingi ezaki la marami de Kokambala ba defend papa chef bazalaki wana président Elombe azana président Bodo na bande ko langa bongos o pe aya akape ko sunga biso ko système biso mingi na répétition na groupe yokason tozalaka na bango bakasi wana ko bakasi nanu te kaste o jeune no azai molaibu nani wibe voilà ya wibe hein o leki na yoka ndenge toloba kaka ya wibe o leki no cheko ba wibe bande ko yo esengo non esengo te ya bande ko bazaka na groupe hein te ba mindondo te na groupe Simba. Moi génération moi ezalaka na basi mo basala pe combo ba milo ko te ba milo ba kesima voilà to continuer et puis na leki wana na jouaka film wana mami de Kokambala tozali pe ba soldat ya côté ya ngambo ya Vebodo et puis du coup esala ki bien te pa ya papa sans souci mais comment yo na pe misaki yo bongo ke ko tourner nga bon ezali lo mo esenga ba te belé nteka ndeko moko nteka papa nteka ko Simba nda interessenga non et lo esenga ba te belé wape kuna opemaki na yo bazongisi yo pe nanu te film ezosenga bato ebele Tseko yaka ochamwa mutu nde na tournaka na cadre kaka kobakisaka surnombre mais nazali nanga pe acteur principal te mais lokola mwa elongi eyebanaka pe déjà esalaka mwa mabe baboya kozongisaka na groupe sans souci na année 2000 na évolue na bafana théâtre papa nakia Angola 2001 nazongi wana déjà diplôme nazwi nazongi bafana na 2002 2003 na 2003 na yeko pema na vani nanga tina mais 2002 2003 wana bafana si panzani te wana bafana na panzani te na 2002 kanisa bien ngana ke Angola na zongi ba defense M16 bazali ba 3Z hein ba ndeko ngai wana baziza pe bazalaki bakeli soso tout koso o panzana ke nanu te parce que ngana zonga na c'est que wana fondé fioti si alongwa wana fondé fioti déjà si alongwa ki akeko sa eloko na ye pe abimisa ba petit DiCaprio ba petit DiCaprio te ba ekio oh voilà bon d'abord bon donc moi maboko makasi po vraiment papa ekibumba donc mutakala et voilà ya fondé fioti reconnaissance boy ezalaka te donc voilà élément no moko azawa ekibumba wana siko ya fioti ngoma akesi kola mama spaghetti akesala groupe na ye ta ngesa la groupe na ye abani pe ko évoluer biso to tikala na fondé fioti fondé Tito na fondé Adi Muzuri papa mais na 2003 nde je me suis décidé na canal ndeko Ali Sala Salaskin esiko zali na France na peso mbote belé nde na na groupe évangéliste pe zali na betaki porte parce que kuna betaki na ngoma mindondo na groupe sans souci na groupe bafana moi négligence muke nde na côté groupe évangéliste ti 12 ans avant de fin kilo do taka 2003 pour de fin kilo ko fina 2005 ti 12 ans na 2014 na mois de juillet nde Tseko abandi ba répétition na ye ya groupe Yokason tindenge tozali na 2016 tozo kende kaka groupe Yokason déjà mois 2 ans yango yo na bolamu ya Nzambe pe mokili mwa izotala groupe théâtral Yokason na ba polin oyo bandeko pe tozo bundana na bango. Mais oui que président na koyoka parcours na yo eza parcours molai mais place au vandaki 12 ans wana les gens te voyaient comme pilier à place wana oui que ko isandako. Non, Nakoko, ça même pas, ils n'ont même pas aucun inconvénient. Parce que ngana bandaki groupe évangéliste c'était bandaki te metango oyo s'imposer quand même okomi ozope sa répétition makambo belé donc ozaki pe na base ozaki pe pierre moko important parce que to lo ba vrai ba président mingi na ba groupe hein ba président mingi ya ba groupe théâtral bazaka soka zuiba na o ba yebi pe musala ba koma pe hein azotala plus pe ba makambo na ye mususu oya yebika ke petit azosala. ezaka nde confiance oyo président Gabi Kiwaka pesaka ngai oyo papa Devos président Devos esika za na poto na pesi bango ba mbote au net biloko onsko président Devos na poto na minute ozomona teke mazea président Devos non bazape na vie privée na bango ba vie basali vie ba ko demera kaka kotikala na Kinshasa te président Devos na na yebite kaza homme d'affaires akenda kazongaka c'est-à-dire azape na droit pe ko s'occuper bango pe ya famille na ye ya vie privée na ye parce que mon groupe
Hier, au tir éternellement, mon colon, on a d'abord les Gabi Waga. Il y a un groupe évangéliste. Il y a d'abord Pénan Wakenda. Ah, ça peut vie privée naït. Et Tikali, de vos pas lui relève. De vos Pénan n'a pas faire naïe, ayo kepe, poto, mais à Kenda Gazongaga. Pendant que Yepe, à Kei, bon, on a simapé groupe écoufité. Ils ont évolué, donc, ce qu'on a mis, tu habites structure, ni comme il kuna. Mais papa Godé Azali, na bandego Chambo, bandego Moussouba, Pati Melanga, Nathalie, Ndumbi, oh, bozomo na pena yoka so donc, Baza. Papa Mayindu. Papa Mayindu, na quoi qui net, bon, net Azali, net Azate. De comprendre que ils ont confiance par rapport à moi savoir-faire. Na uti musiga. Mais papa, toujours on a au moins mouké na groupe évangéliste parce que oza moko ya groupe évangéliste. Bo pesara pe image moko bo ya bonzambe makasi amelelo penda tous à la claire penda hein bande konanga ba internaute mama na biso Brigitte Vemba na yebi ke to yebi masola groupe évangéliste. Est-ce que ndengo to yebaka pena moi hein bonzambe wana na groupe évangéliste yango toujours mona lelo hein président Tcheko est-ce que yango to mona lelo tout ba groupe belé tout généraliser on ba groupe belé bo pesa so ba image wa ke groupe chrétien groupe chrétien mais lelo to comment on a pena bien mo prima pena na kati ya groupe chrétien ndeko ekibu liboso assemblée alors ndeko ekibumba ti lelo naza soda makasi ya groupe évangéliste na kanisi lolenge na ngai ndenge nazalelaka naza mosanto te mais lolenge na ngai naza toujours chrétien et ce que nous sommes kotambola malgré ba faiblesse na ngai mais je suis chrétien. C'est lui qui est chrétien, c'est Oya Yamba Jésus-Christ, le mon konzepe, mon bi qui s'est naïe, yé wanande chrétien, oazoa Jésus le quoi sauveur. Groupe évangéliste, yende sur le plan théâtre, c'est le premier groupe chrétien. Oye bimina 98 ans, babiloko ba Nigeria, ba ko sala, c'est le premier groupe chrétien congolais. Oye ba yepena sur le plan mystique, sur le plan réalisation, ba ndeko ale sala. Ndeba s'imposaki, ndeto s'imposaki aussi na style ya batanda dans ba suspense muntu abongo na lilala seri geta comme lilala abongo na koba tout consort le style là mais c'est un groupe oyo d'abord baza ba chrétien toza ba chrétien mais to seli pe théâtre pour na ko évangéliser à travers les théâtres à travers le cinéma. Les théâtres, les chrétiens, panzani, sœur Angèle. Papa Zela, Okoma, sœur Angèle na mupanzi na ye, sœur Marie-Hélène na mupanzi na ye, chrétien karaboyoka ni bogoyoka na te vraiment. Église ezokome belé, chrétien. Bon on a théâtre lisusu. Soit qui go to église. Dans Tcheko lisusu côté na ye. Yokanga na ndeko na ngai ndeko ekibumba. Ezalo ko panzana te, mais groupe évangéliste en soi to ba vérité. Ezande lipamboli onzambe akitisaki na groupe wana lipamboli sidu ya libala na lipamboli ya ba voyage tangu tozo lokola ndeko igeta bali mobali na yala bite na poto wo esika na ye wana est-ce que igeta musa ko remplacer to mutu musa ko yiko yami ko remplacer igeta te parce que c'est igeta ina grâce na talana ye ndeko Nicole Ngomba Sarkozy na peso mbote Sarkozy Nicole Ngomba esiko zali yepe abali akemikili ya poto est-ce que Nicole Moussousa a remplacé Azali a kozala te c'est-à-dire ezaka ande lipamboli oyo yaki bandeko nyonso na basi presque balaki le seul groupe oyo bali sala ko groupe évangéliste si lelo nanu to monate c'est vrai bandeko artiste comédienne babalaka mes excuses bolimbis bandeko artiste comédienne babalaka ba obazo wa théâtre lokola mosala mais aboyi ko se plonger na ba personnage ba rôle to jouer lokola bondumba ba la pe bazali mais groupe oyo so bolobi botala ba groupe e balisi na tangita c'est Marie-Hélène Abala c'est Mimi Ankame oyo abalaka moi c'est liboso na groupe évangéliste hein tozo sœur Nicole sœur Astrid tozo sœur Angèle tinga kena alongwa groupe évangéliste kolongwa na nenga mabete mais sika pe akya bala pe pasteur pa lobi mama lokolo yebi to sala pe abi. Parce que le groupe évangéliste est pesa ki guna be église nyonso ya Kinshasa ba koma bena ba théâtre na bango. Ata le ba groupe eko koma combien? Mais alongwe kaka. Te kolongwa wana eza kolongwa te ya swani abeba ni mbongo te loko nini? Yo longwa ya swani. Nga kutu ne za taso je me souviens lokata papa Godé, lokata papa Devos. Ba robi soke mwana. Si yango tozolo bezaka kolongwa papa. Eza kolongwa mais sikoyo na ndenge bato bakanisaka te no kopanzana. Kopanzana na kolonga pona lipambo limongo yeli yo voyage et déplacer yo. J'ai l'amour de mon groupe, mais voyage yeli mais c'est quant à moi.
Quant à moi, ils ont panzana pété, mais ça que Tcheko a longé parce que mon temps est arrivé. Naza d'abord mon colo il y a groupe évangéliste. Avant groupe évangéliste il y a 98, au le solo il y a 96. Vous comprenez? Colo nango artistiquement. Mon colo nango artistiquement, mon colo ba vie mon colo artistiquement. Mais ce que Tcheko tellement qu'il a le barapété, à ça ganini. Humble avant que moi ba pa histoire à Tcheko exact. Mais Tcheko a mon colo, même par rapport à âge nanga bande pour mon nzoto ne keboté. Merci président Tcheko. Vraiment comprenez que toza na ambiance ya etoyaki kokuta bango en pleine répétition. Bongo toko souffler moi muke total oyo tokuta komona tozo mona tout à l'heure awa na répétition na bango oyo bazolakisa à suivre. Mi tableau. Na yoka na mais les définitions na autre. Zambé. C'est-à-dire mi tableau les tableau et bandi na 4-4. Tant que ça na tournage sur le tableau ils ont déjà bon banation bonjour. Pour poser déjà au vendre va bonjour. C'est-à-dire ebani. Mais ce qu'on a évité. Les robots bandi ils ont le tableau et si ebanda qui déjà. Mais tableau on a besoin mi tableau pourquoi? C'est parce que dans cette épisode l'égalité. Tout ça qui est la classe elle bamsa zo bin. Yo dans le tournage est-ce que toi il y a l'égalité non on a eu ko bimana simana bango. Batabana histoire les aïbanan. Parmi balete na la dinde. Surtout yo au côté na sima. To bani ko partout le côté na 8e épisode. Yo bimi. Et là il mi tableau de. Toi tu penses qu'il faut te prendre sur tableau qui est 10 minutes parce que non, président, pas comme ça. C'est l'un des bateaux. C'est même pas le président qui peut répondre à cette question là. Mais Bilo besoin na carte ya histoire. Il y a ce qu'on ne peut pas dévoiler, mais la réponse est simple. Tes tableaux on a déjà dans 7e épisode. C'est le travail dans 7e on a un tableau ça nini et banda qui tableau centre. Il y a un finaliste wana. Maintenant ce n'est plus vous. Yo comme maintenant en face c'est votre téléspectateur. On te pose la question. Tableau déjà dans 7e épisode de banda qui to monaki nenge lovely na la dire ça nini ba bimi. Maintenant sur le 8e épisode ça nini. Moi partout en temps où bango bazo sur la yo minute il y a 7e épisode il y a 7e na oyo ils en 8e ils ont même minute. Le tableau on les a coupé, même tableau à babana na kermesse. Et c'est là qu'il était non. Pourquoi tout ça tout ça la baquette. Pour ne pas que tableau mon kezoa, tableau babanda ya mona yango tozongi awa. To sisi le la minute suka ki. Na tableau ya bino quête na bino ko kabana na bino tableau na salama ki na ba esprit na kermesse. Ya ngwana to bandi prévenir to bandi na kermesse. 8e épisode bandi na kermesse. Parce que quelque chose malobana conseil na yé est important. Et bima gité. Ce qui conseil important la gité tomato ka tableau one. Mais to continue c'est parce que il y avait une idée importante où il a fallu bato ba yeba yango conseil ni na pesa ki espétant ou espère non ngana outi et pas ya Tcheko tala climat oyo patati patata na sengi aboyi ko pesa ngai. C'est parce qu'il y avait un conseil à donner. Quelque chose par le ngai so ngai lelo mobali na kuteno lelo bingam na sale France ani na yeba yo tétanos mais moninga na za tétanos conseil na ye wana ya mabe wana ya mozo ko intoxiquer moninga ce qui moninga za mayele té et de ton côté tant tout ça yona et j'ai presque même minute ba on balé ba 7e ba continue na bino yo bimi et puis Jo Asani abimi akumbele bino polingi. Le tableau ils ont 3 minutes plus ou moins. C'est qu'il faut, ils ont vraiment très important. Il y a d'autres personnes qui sont dans la comédie, qui sont des humoristes. Ceux qui tableau vont jouer, ils ont en français ou en comme lettre. Français, est-ce que vous avez vu combien de bouquets dans la TVS 1? Et puis là, on TVS 1, ah, pour la ligne. Les programmes, il faut voir dans le programme, il y a parce que générique fait, c'est vraiment savoir est-ce que vous générique fait, OT. C'est que donc on prend tout parce qu'il faut c'est les bons. Parce que générique fait et c'est limité. Désormais, mi tableau, oui bah on a tableau oyo et bandi na katikati. Attends la katikati mais tableau mo et si et banda qui mais peut-être le boulot monsieur Kolongola ou les professionnels té
que bovandi maman be bonjour ndenge ok le solo mon gars il y a une minute go action Parce que bino opération on a quand même téléphone pendant que tu bien parce que le petit téléphone pour les lettres de bien et sonner. o tshaba quitte la position parce que balinga babandi le kuna ok go action Ce téléphone est sonné. C'est quoi? Moi tu es à reverse. Maman a quand même téléphone, na ko de la salle opération, na bec et retour on a bien mon amour. Pas tiens à ta silencieux. On va aux autos, tiens moi ta silencieux, toi tiens ta vibre, pourtant on est sonné au dévié à ta ok sur la table. Coupé sikoyo bobanda la tableau na zéro parce que tomoni bobona sikoyo mamango na katikati bobanda sikoyo na ozaba amateur action bon c'est ça qui amateurisme il y a tableau oyo bonjour coupé autre on a besoin bato avant le balamongo bonjour ndenge nini santé ça ne se fait pas wana eza tobe yango théâtre maintenant eza professionnalisme te bon ndenge si bovandaki boye na tv me na ta na spectacle ekobanda teke bovandi bamamo bonjour ndenge nini loba peut-être soki eza na nzela croisement bonjour boni to soki moto auti libanda sala nini akoti mais soki moto moko auti libanda aye apesi bonjour te abandi mama koloba o peut-être aza na kanda par rapport à l'attitude aye nango yango apesi bonjour te mais déjà c'est interdit que tant aussi tofandi tobandela nini bonjour tobande balamondi babandaki wana yango wana babengaka mi tableau c'est-à-dire mwanda ba bonjour kaka wana elongo mais bato bamonika bango lisolo c'est que esi ebandaki déjà. Et qu'est-ce que l'on entend par quête? José, Ladine, Nan, Loveling, Boya, Bochakita. Tous deux familles. Quête, c'est un terme technique, un terme montage. C'est un terme concerné, lui son art, mais dans le montage, c'est un terme technique. Ok? Ah ouais, vous mettez le son là. Moi. Volume. À zéro. Action. Quête. Action. Comme moi, elle nous s'occupe ça, on essaie de voir la tour, on regarde ma voix, on a temps, on a besoin. Quête, action. Chute, action. Fondu. C'est-à-dire, il y a deux familles. Oh, il y a une histoire dans bango. Oh, il y a une histoire dans bango. Il y a une histoire dans la pièce. Tu as combien des histoires? Des histoires. La vérité, c'est que y a des histoires. Il y a des familles différentes. Peut-être 3 ou 4 familles ou 5 familles. Il y a 4 histoires. Il y a un annexe. Quête, Tokaboli. Tu as dit, tu as côté le salon, papa, tu es zonga. Papa, tant de zongi côté. Tant de côté par la banque. Et tu as zonga, ah ouais, c'est que bango, papa, qui est aussi ça. Le salon va gagner fondu. Bango, histoire, bango, style. Tu as dit, bango, côté, ça y quête. Alors, tant qu'on va finaliste côté, va bien la 7e. Côté, tu as dit, va SP. Papa, le salon, bango, style, tu as Kaboli, na ça y côté. Minute, ça y pas. Et si, mais maman solo m'a mis balé. Et si la quitté. Dans le 8e épisode, tellement il faut tirer de part et d'autre. Dans le 8e épisode, ça dit. Tu as mis sur 2 familles dans le 8e. Nda maman solo c'est bêta maki. Tu continues nda moi ça dit. On va tirer la qui. On va bien avoir mi tableau. Tu gagnes. Tout ça maintenant. C'est vrai on apprend.
Julia. Pas maman Galang, pas maman Nan. Quel qu'on loupé? Buta. Kamate shika. Nanubi kamate shika. Yumu piyeki nguluwani. Giza yoto yote. Ukumi kukusanga. Ngana kamati chance na ngana pesi. Yebisinga mama sugi na kina sunini. Na buya. Bandu kenda. Yango ye. Na bandu yelinga. Alibimisa ndukisu nopuna kumagi na nkana makashi. Isingela kina zoba chance na ngana sonda beni. Yeungi. Mukase nungu bachi. Allez. Moi de la yé mon bassin. Dingi susu. Bala kablumbu muti. Kabatena bibo sala surprise que nous saki boso wala abandelo nous non singa ya pesa na sans doute maman. Omoni pembo neza kupesa. Mbali wana ulambi la ngai. Oyo ezalu pemba. Yebi yango. Uza ekolo nini? Uza muluba. Uza na chance ibele. Ouf. Shinga yi ilamba na ye moko. Ilamba na ye wana tango kusango. Uzilu pemba yo. Upakuli yango na ilamba na ye. Bingi kaka ni uza usulila ye bila. Pakuli yango ukamati opesi. Siko tango ngana za kupesa o nyonso. Yebilo nyongo sa. Ko soko to lu pemba o eko ya te. Iko ya to. Bona muva. Lupemba ewo uji ukoya mbadele te. Ouf. Nakula ye ya. Suki kwe, suki kamati ma ishidi pona. Mais aussi maman. Na shila bisa on kishi shimbate. Hein? Allez jila. Oui, mayo. Nous avons sur le temps, nous avons une balle de péril, parce qu'on est là. Pour les jours tout. Allez, balouka qui. Bébé. L'andanga bébé, mi solo le. L'andanga danse, l'andanga lo kono madame. Mi solo le. Sono le toya. Ebo mi solo le. Hein? Lembre. Oya lemborite. Oya lemborite. Allora oya. Yeah, yo lo mi solo le. Yo ina muni wala sengi yede. L'andanga madame. Crazy liquid. So que vi tout en kendo, tutta. Ok? Tout en kendo. Tout en kendo. Tout en kendo. Ah, lembre. Ah, oya lembre. Oya lembre. Oya. Locos. Usana pasi ba sokola. Nana poso sukola. Esanga 10%. Chamba. Ninga na lei pesa 10% na vai pesa. So kilo zo kende na banganga. Banganga bazaba kosi. Banganga bakosa kabino. Ngazo linga kapte. Kasi na le pomo nemla nemla. Ezala yemo ko nya Yesu. Ba pesa ka yemo sala ya kusala. Musala ni Yesu la ka tena mukiri. Oye, tigala ndengai. Dites amen. Amen, amen. Lembre. Lembre. Oya. Yo lembre gate. Lembre. Oya lembre Sony. Oya lembre Oya. Maboko pana biso moko.
Mais président Bigenga na otika la gidiba na comprendre o sunini lembola. Ah, tuna bande kwa poto ba baebi eza moko ba personnage ya Papa Tcheko. Eza na ba bebeli ngai na Papa Tcheko, na ba bebeli ngai Tcheko, c'est-à-dire nzamba asala ngai ngolu ya ko jouer na ba personnage ebele. Soki nazaki joueur, c'est-à-dire ngana za joueur ya abeta ka gauche droite. Et là ngana droite na beti, et là ngana gauche na beti. On a même ata na kata groupe évangéliste nazaki beaucoup plus exploité na domestique, nazaki na formule lembola. Papa Abidia, c'est ça moko ba personne. C'est longigo président, ozobangisa ngai. Les expression tango ya donc formule lembola. Abidia c'est ba titre belé na joie tango za papa. Tant on a comme appelé lengé boy. Ngansi mikolo bozo mona Major Zolozolo. Merci à mon producteur Major Zolozolo avec les amis du théâtre Abimsagera Tagate, bon on a titre belé Mikolo nde toilette publique chez Major. Mais chez Yokason, moi l'embla on est extrait de Jésus il y a 10%. Ce que Papa Tcheko, ba fanu balingara Tcheko. Net ya Adeline Dimbu ya ade mobimba na Londres. Adeline Dimbu. Na giving mpasi o ya papa Mutuadi mpasi l'église la Rédemption Church na Londres donc balingaka bamona Papa Tcheko na mfomo lembla nge dinin kanda wona nge zoleo kama babo wala mbala musoka ka uvumbuka na yoga tema kama vraiment vraiment donc Papa Robert Safi omoni makamboyo donc président Tcheko azotalisa biso ba rôle oyo ajua banini oyo ya koki kosala ndenge ya za polyvalent donc topesi pe mbote mingi na grand producteur Papi Musui Papi Musui yoka son yango yo ozomona yoka son Papi Musui le grand producteur yaka na yo tozala posa bino nyonso wana moninga ya les boss Edo Amani papa na biso topesi mbote kuna na Londres topesi mbote na vie na papa Afonso na France mobali ya Mama Rit. Voilà donc to continuer papa na sala nazo pesa au micro yo o présenter biso actrice moko na minute oyo. Merci na bandeko batali bazola na biso na site ya Makas PHP Media EHP Media. Bolanda kango mingi parce que ndabo ko trouver ba news ya groupe théâtral Yokason obozotala na mikolo. Sans plus tarder na kobanda wa balobi l'ancienneté to pesa mikona biso pa ya mama mwasi na kitoko wana vraiment na yebiki botala déjà na tétanos oyezola à travers YouTube bozotala donc kombo na ye to découvrir kombo na ye nani. Maman bonjour. Bonjour. Ama kombo nani pesa biso kombo comme ça mokili mabaye bayo. Kombo nanga Julia Kalanga. Ama Julia Kalanga donc yo zakaka obandili théâtre wapi? Donc na bandi théâtre par Chiko Matondo na groupe Yokason. OK, merci mingi. Wana zaina présentation moi le banini okoyi koloba puis moi ba fan na kobwaka na oba talo partout na monde okosenga peni pour na groupe na bino Yokason. Est-ce que ba sponsor bazabo za na posa ile côté? Non, en fait musala no se singa kali sungi. Donc ceux qui sungi ezate moyen tambola ezate na yebiki bazolanda biso na ba YouTube bandeko na biso baza na poto kuna en tout cas toza na posa lisungi na bino ndesi na États-Unis toza na ba ilu. Moi des personnes toza na ilu na États-Unis toza na malebe na kati ya Londres voilà vraiment toza na posa na bino ya vraiment kosuna bandeko na nyonso bazotala nga en tout cas des gros bisous à vous je vous aime bien. Merci mingi wana eza ser na biso wana ezaki Julie Kabuya obolandi moko ya Yokason ba produit ya Yokason. Maman Mbote Papa Tcheko Matondo mon président. Mama kombo yo kombo nani? Kombo langa José Beto. José Beto bani théâtre wapi? Présentation on se présenter ba yo. Bon na eko banda théâtre na groupe Tcheko Matondo. Oui moko za sur place à bozomona pense. Voilà, est-ce que oko lobani ni mwa mbote mibale na bato bandeko na poto? Bon na pesi mbote na bandeko nga ba Holanda nga baza na poto baza na France. Lokwa Nicole Kamwanya na mobile na ye papa Archel. Cécile na Suisse na mobile ne papa Dan Zola.
Et en plus, na beau sanité, Ben Dot Festival. Azana Kachaki, en tout cas, il y a bino yangwana. Voilà, donc bah découvrir un groupe Yokason. Bon, bah découvrir un groupe Yokason, bah soutenir Bissopé, tous en posa ba producteur. Bon. Voilà. Wana ezaki maman José Beto to benga Beto kangama na kata groupe Yokason. Donc voilà, tozi pe basimi tozo pe mibali. Ndeko bonjour. Bonjour papa. Kombonani. Comme on a Pierre Gaëtan, on a allé acteur du groupe Yokason, on a profité de faire mon message pour na ban sur ba fan nyon sur Yokason au besoin de sur partie internet. Groupe Nabino Yangoyo, tous appels na besoin ba lisungi Nabino, moi conseil Nabino, moi ba remarque Nabino, ceux qui bon monelo que l'équipe c'était pour na kubenga pour na koluba tous ça na vraiment besoin pour na to sala pour na sepeli sende. Bino ba fan na biso. Ba kombo mibale. Ouais, na beau sentiment salutation na plus mingi na GRTND à partir à Sudaf na beau sanité maman na ngamoko ya le nswami bambote ebele siko zali. Merci beaucoup. Voilà. Totelemi le soso totala soso ba mama basiki toko wapi. Vraiment yango yoka swango. Yango bobala mama mbote. Mbote papa. Kombo nani mama? Nga kombo nanga Nelly Chalama. Bon na sepela mingi nde président nga benga nga la grande Chalamama. Donc ça la nga sengo trop. La grande Chalamama, vous êtes marié, célibataire? Et naza marié té. Naza juste célibataire. Ah, célibataire. Au bandi théâtre wapi? Na bandi théâtre na Yokason. Donc mbala nanga pe liboso na sala théâtre. Na bandi lon penza na Yokason. Voilà, moi bambote mibale misa. Na pesi bambote belé na batunyo so ba la biso na internet. Donc na pesi bambote belé. Tolingi bino mingi bino pe bolinga biso mingi. Donc toza na besoin na bino boya penza ko soutenir biso. Dans troupe oyo ya bino bolemba biso te. Donc toza na posa na bino. Voilà. Merci mais wana zaki Nelly Chalamama to benga ke Chalamama la grande. Donc benga endengwana tango za na bala ba célibataire bango ne so bala na bango te. Bazana wana quoi. Voilà to pesi mbote na mama kombo nani? Oui, comme na Loveling Atito. Loveling Atito. Au sala au bandika théâtre to bandakala. Le bandika pas président Chiko Matondo na groupe Yokason. Dino skaka bongo ya bandika ka Yokason hein? Oui, na bandika Yokason pas président na on a dinga mingi. Voilà. Et là on go ba fan no ba talo partout na monde ko ba bango ni no ba ta moi makasi ça c'est bon quoi. Na c'est moi merci ni balanda biso. Top na posa bana soutien na bango makasi ba soutenir biso makasi top na posa na bango. To ba tika biso te, na posa ba sponsor, na posa ba producteur ba ya. Posa pona bango. Voilà. Vraiment merci mingi. Moi bambote mibale misa to ça bien. On a pesi mbote na tantine na ngali pasa na oyeyo nzondo linzenge na posa ntoza kata Paris na pesi mbote linzenge nzondo. Na pesi mbote pa nzondo tout Saint Marie pa tozali wa mbote be na Canada ndama pambola bino. Voilà. Voilà bamoto non bo crime voir oyi oya. OK. Tu qu'est-ce pas lenge moi siki toko yo ala kongenga bo. Mama mbote. Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo nanga Charlène Lukusa. Bon, na bandi théâtre et pas président Cheko Matondo. Donc malanga pa liboso na banda théâtre na ndepé na bandi ko leka na groupe Yokason. O ba otala biso lelo partout na internet na Luanda na France. Donc na pesi mbote nanga na ba fanatique na biso nyonso. Bo balingaka groupe Yokason. Donc toza na pona bino pe boza pona biso. Donc na pesi pe mbote nanga na noko nanga Junior Ngandu. Na Angola. Donc na pesi ba mbote belé kota zali. Voilà, nani soso. Donc na suki na mingi ya lobezate, toka na posa soutien na bino bo soutenir biso na makamna. Junior Ngandu na Luanda na Angola ya solo ngana pesi mbote na sœur nanga Odette de Sale. Ya Odette de Sale o moninga ya sœur Adeline Idi na Londres. Donc na pesi mbote mina zo bandela soso ke Givine mpasi ba Givine. Mwana ya papa mutwa de église la Redemption Church. D'autant que tu vois, tu as porté par les fleurs qui n'étaient annonce, à nos prières l'église va passer mon toit donc voilà, pas à tante Francesco. Voilà, donc Bouti Golanda présentation il y a acteur, actrice moko na moko il y a groupe Yokason président. Na ebike bazaki belé des fois biso to yaka awa bazaka tellement ebelé. Lelo o benga yi bango kaka pona cadre ya émission to ba misusu ba s'excuser to ezani.
merci mingi ndeko na ngai ekibumba omoni mosala tozosala oyo eza passion, c'est-à-dire bato balingi kosala théâtre. Mais aujourd'hui le théâtre ne nous paye plus rien absolument, c'est-à-dire financièrement pose moi salaire moko bezofuta yo en tout cas théâtre eza parce que d'abord piraterie hein, nous tozosala bazo piraterie wango producteur moya ko produire bino bimisa mbongo na ye ba ko produire bazali ba Diego musique ba major zolo ebele ba arme lourd ba titi kalo baza ebele ba remi kilola mbongo ezali hein malebe donc papa Serge Malebe na Londres donc azana posa cha makoki pour produire mais sauf que autant la piraterie situation de vivre en temps moyen ba cha makoki na bango ezate de yango ke to pesa autorisation na mutunios to condamna kate ndeko débrouiller quelque part soit considéré répétition jour wana ke azala musala ake musala ba pe batanga rapi bazali o ba kine classe ba kepe classe ba pe bazali ba musu basala rapi ba débrouiller rapi bazali mais le lolo ko tomber mon jour na bango et puis ba linga ka pe penza musala ngo parce que quant à moi vraiment musala ngo na sali IEC na za pena donc gestionnaire comptable donc na za pena expert comptable j'ai fait la gestion à l'IEC je suis gradué en sciences commerciales et financières la gestion mais quant à moi ma passion c'est le théâtre. Cela ne me disconvient pas que non peut-être na ko sala te mais ça me sobeto luka mais lokole ya te tozana no wa pe na ko tikala kaka awa c'est-à-dire talaka déjà moi entreprise na dona déjà PDG na entreprise na ngai manke pasi minyoko tozo bunda na me na okeso wapi le na sukele nde awati ozomona. Voilà, président Tcheko, PDG Tcheko alobi azana nu awa vraiment tika la pekaka awa pour eza musala na eza passion oyo ya linga. Alors côté neti masolo ba producteur wana les grands producteurs Papi Moussoui vraiment masolo yango mais moi je pense que on dirait cible ndé za la ramabe possible la ramabe ndeni parce que so lobi o piraterie ezali tant batu basali virus basali pe antivirus eloko nini esalaka te ke bato bavanda basangana batala toko combattre piraterie oyo comment eza eloko ya mutu moko te eza eloko bato fo bavanda mo conclave moko boye entre ba artiste et puis ba producteur façon ya ko combattre ngo ezali mais on dirait eza nde cible nde ezaka mabe mutu alingi kaka na coin na ye bon base penza actuellement kutolo ba penza pena bon moni piraterie to ke kaka na piraterie mais pas tellement parce que major zolo soka bimisi eloko avec les amis du théâtre. Attends na YouTube batwakotala mais kobimisa boye mutu ateka evre azwa moi 5 € moi tout consort nde yango ekoma mabe depuis bandeko na biso na poto basilikela biso c'est-à-dire tolobaka bacombattant mais bacombattant mpe kaka te bacombattant bazobunda mpe mpona likambo etali intérêt ya biso surtout biso tozalangisa sa awa parce bango bayokaka kuna bamessage ta moso biso baartiste mpe matolo à tout moment ozomona siko bakamake mais ndenge baartiste yango basalaka mosala moko bien mais ok nokuta bango be bakana bavi moko kaka be moi genre moi tina te tout consort yango eloko na oloba te président boyokani ezalaka mopepe kaka nde oyo punition ona toza nango na bandeko na biso nyonso baa na poto parce que même ata ndeko na biso na poto ndeko na biso abi Tcheko abinako ti nde mo eloko mezaka mwa punition na tozosala bino mpo bo comprendre ezaka mwa punition nga na benganga mwa punition donc tozosibir nano punition na biso mpona piraterie si mais bandakala mpe toyeba nini ndenge nini ba DVD tondi na bandaka batu na poto kuna kosakana te ba DVD tondi c'est que basomba pe aussi mais oyo ezaka mwa ta momo mopepe moko ya punition bientôt la nayebi ke bandeko na biso ba yaya fongola je bon yaya tala kata na maza mameso oyo na komba ba manianga nyonso on a au nom de tous les manianga parce que Tcheko Matondo c'est le président de tous les manianga partout dans le monde na batisa comédien. C'est-à-dire kata nje ko kama mundinga boala vo kata kena lulembi sansinga tu ete ko kama vo tweti fuwa tala kivumu omona ngana moli bomo yemo munene benzoke lokho ezala ngoteleka ba mi kata kena lulembi samafin singa parce que vobeto zipangeno passe un tweti mona passe tozomona moi lambo yaka oyi opeyekete mais oyebi makambo nga na omona awa vraiment nazo comprendre te président ozaka mbiasa yoka songa yoka son nil para yeka yoka son nazoyoka ngo donc oyo eza déjà sont siko otalaka ke ekibumba oyo yemo waza wa boye journaliste mais botala mpe sikoyo na tétanos
abeta pena moi sinon José Pedro bamba atapo nini apesa ka mbonga biloko be yake ka papa ya esco président bomba secret voilà donc voilà, donc comprenez que votre présentateur ou chroniqueur a zappé artiste, donc je suis comédien. Na joué na groupe Caméléon, na groupe Salongo, na Babilo, Rebele, so botali bo na kuna. Oyebi loko wana aza Nigeria wana azo jouer na F6 aza na groupe Salongo. Aza yeyo tuzo solo la. Voilà. Donc moi loko mukeza la yeyo. Voilà, président, sikoyo so neti bat balimba kota pona otala yoka son neti na YouTube toni na internet, est-ce que boza déjà to bozo luka pona ebi na kin boza na espace boleka place nini air nini et puis na site boza na site nini voilà. Donc merci papa Kibumba, journaliste ya mayele ya logique ya classique, donc tout le nom des osala maman na biso mokolo maman nani maman Geneviève nani Maman Amani Geneviève, Maman Geneviève Amani. Oyo bana no ya yoka son. Oyo cheko pe olingaka mingi. Nana posa pe ya soutien na yo mama. Merci mingi d'abord oza soutien liboso parce que si te ye awa. Kota la biso na répétition, tu répétaka awa. Na papa Edo. Na papa Edo, Maman Germaine Amani, Maman Geneviève Amani, na papa Edo mbote na bino mingi. Papa Edo Amani, de couple Amani mbote mingi na bino. Ya solo groupe théâtral yoka sont déjà 2 ans. Tous les gars à Kinshasa na RTVS1, la RTVS1 chaîne ya honorable Adolphe Muzitu. Tous les gars wana chaque mardi na 14h20 et puis na butu na ba 1h40. Oh bazwa ba chaîne ya Congo. Oh bazwa ba chaîne ya Kinshasa do botala ka biso wana. Mais na YouTube, moi différence ezalaka toujours makasi botala ka biso na planète solo la bien. Nde kuna soki maman Geneviève Amani déjà yaka pe moi vendre déjà masome aza maman na biso likambote botala ka biso na YouTube na PSB TV PSB donc planète solo la bien tv.net bokomona pièce tétanos bobetaka tétanos be épisode nyonso déjà zolanda makuna nde bokolanda biso à travers kuna bobengaka ba numéro ezalaka affiché kuna ezalaka ya biso te. Soki bobengi ba numéro na zango biso te bato kobenga mais bobenga kande bango ba numéro wana pour que batu na pasa biso pesa cheko to na posa ya Julia to na posa ya ndeko tel pour que boso la kana bango na kosenga kaka grâce au nom du groupe Yoka Son ba yaya na biso bolembisira biso mwa singa tozo souffrir toko bomba mate Maman Germaine mbidi ngindu Ozana Kinshasa wa merci mingi na soutien na yo et puis to lobby bel aspect hôtel et pas ya papa le patron le boss Alidor Chibala et fongama na yolo le cirque mwenza ka do bel aspect hôtel de vraiment za wana botala na pièce bibo ko mona kena kata bel aspect ba bloka bien zana donc tozana posa soutien na bino na Kinshasa to répétaka na Kauka siège na biso zana Kamasaki ba yebaki bar Kamasaki sala succès kala na Kauka donc juste so zana outi victoire ozoya maya kalamu leki maya kalamu école de navigation ongo kurube ozo prince akimwenza kaka juste là na coin na rue avenue Flora na Belladon numéro 1 bar Kamasaki ezozongela en forme et pas ya maman na biso ya beleta mbote mingi yenda pesa biso espace vraiment na Dodi Kamasaki ya beleta merci mingi na famille Kamasaki Mobimba bangonde ba yamba biso awa place ezo commencer ki toko donc prochainement tant boko yaka boko kuta donc na ballet ezali na théâtre eza ensemble alors pour en moi dédicace oui moi dédicace na ngai na pesi mbote ma producteur nyonso dédicace na ngai na lobby na pesi mbote na Laurette Bilao pia za kin wana baba sa na ngai ya poto na pesi mbote na Anyangadi na Luanda ba Yisha Bula na pesi no mbote belé ba Erlem Mbozo na pesi mbote na ba fani nyonso ba na Suisse na Londres na Paris Nikin Tumba na États-Unis tolobite Givin mpasi ba Givin oya papa mutwa di mpasi na mama église la rédemption church na Londres mbote mingi vient nga de vos Niklete ki waka
Kiwaka banikle to bika neto sololaka le ki ya président Gabi PGK Gabi Kiwaka bienvenue Kiwaka mami Kiwaka nazo pesa bino ba mbote belé na Afrique du Sud na pesa Rama madame Rama Levo oya papa na pesa bino mbote na bana bisika bozali Selmen Madila na Afrique du Sud boza ebele ya Adeline Dimbo oya famille Dimbo sero ya za posé à fanda la British na Londres Endoven 111 mon vieux Jean Tingi ko opena ko kadate mon vieux Jean Ntingi Endoven 111 donc na Hollande na pesa ba mbote belé donc boza ebele mais numéro contact quand même. Merci président pesa numéro contact. Merci mingi papa Eki Bumba na gentillesse na yo maman Geneviève Amani na papa Edo Amani je vous aime moi code ya na to lela boya na bino groupe oyo mobali aza sérieux oyo bomi libala te po luka basi na Kinshasa parce que groupe oyo basi il faut babala baza ba célibataire malaki nga bientôt nazuka nanu kalate walinza mabomba mi bientôt avec une inconnue contact merci président tokomi na suka ya émission na biso pesa contact plus 243 89 81 55 172 wana WhatsApp Viber Imo toza wana plus 243 89 81 55 172 ou bien na Facebook ou tapez na Cheko Matondo en un mot Cheko Matondo @yahoo.fr okomona wana komela biso tuna mituna no solingi pona groupe yoka son mbote mingi vraiment dans l'artiste et tout ya kauka donc masalanga kibens rebengo da benga rebengo de ndeko ya gatuzologie o ya fali donc merci mingi vraiment na EHP Media. Merci président Matondo, président Cheko Matondo, wana to yambela kibino. Malasa Joseph. Voilà, donc to yambela kibino président Cheko Matondo, Malasa Joseph. Voilà, donc to meki ko solo la naye moke masolo ya carrière naye place à Bandi Théâtre. Je suis sûr que Bolandi bino moko na boke binyoso et sikani na banda pe depuis 96. Donc depuis 96, Ndé Banda Moussala Oyo et ba groupe Nini à Tamboli, vous avez compris que Azapena artiste à l'éloté, pe bomo na gaé na banzonzing na babilo rebele. Vous avez vu aussi Banana Yemoko Oyo, il y a groupe naé lelo groupe Yokason. Échantillon donc en fait ba Oyo bazala qui présent na répétition à lelo, mais ba numéro ezawana apesi numéro naé. Boye bobenga biso bo signaler biso soyi bozana posa tozonga mukolo mususu pa na ye totala penza bango nyonso tout au grand complet tokozonga lisusu mais sauf que toyo kaka moi ba retour na bino ya ba message ba numéro kobenga bongo tokozonga lisusu pa na ye. Voilà ezalaki yo ya bino orgueilleux serviteur Eki Bumba parce que tous les journalistes ba koma ba humble serviteur, moi je suis orgueilleux serviteur. Voilà donc Eki Bumba ye wana soyi pe bolobi bo contacter Eki Bumba et yango simple donc 084 777 457. Voilà, donc 084 777 457. Voilà, wana bozwa directement Eki Bumba ou soit bobengi na ba numéro na biso ya bureau ya Londres le roi ya Kinshasa bo kutana na cordon na biso Doudou Kiambeli. Voilà, donc tobo sanité famille amani nyonso topesi bino mbote topesi papa na biso à France na France mbote topesi Tali Botali ma grand frère propre na kata Belgique donc Tali grand frère donc voilà donc topesi ba mbote ba epsi biso yo mto représenter ba congolais kuna na terme à beauté. Voilà, ciao.